pour cet immense bonheur. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, je vais te chanter, Seigneur. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, pour cet immense bonheur. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, je vais te chanter, Seigneur. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, je les redirai encore. Alléluia, que pour moi Jésus est mort. Alléluia, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, je les redirai encore. Alléluia, que pour moi Jésus est mort. Alléluia, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, et chaque jour, à chaque heure. Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, et ma vie soit une fleur. Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, et chaque jour, à chaque instant. Et alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, et ma vie soit une fleur. Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, oh, alléluia, 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 un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, oh, alléluia, 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 un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, oh, alléluia, 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 un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Encore une fois, entretenez-vous par des cantiques, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur le louange à Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Ezali culte ya pourquoi et c'est bandit yango de ezali recommandation biblique
s'entretenir, naba psaume, naba hymne, naba cantique, to tiemba, namotema, molimba, to louange, yanzombe. Bien-aimé, dans le Seigneur, tango zaliko yabo, oebi zembote, obandiko komisaye, namalobanayo, alléluia, tango ebelemi, tango ya culte, ya pourquoi les cultes en est pas manqué, les cultes en est pas oublié, les cultes en est pas loupé. Bien-aimé, dans le Seigneur, et ça dit très important, était biso ensemble avant Yakoki Nicolas, te préparer terrain malam, te préparer boutou malam, yaya boutou, et dans les moments, il y a enjeu éveillé, et dans les moments où maladie et yakamakasi, et dans les moments où que milimabe et atakamingi, boye bakaponani, pete tango yo muto zali kolala, conscience na yo, et zali kosalate, conscience na yo, et conscience ya mutu, yangode mutu, et daka mutu, dans les combats spirituels, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi vous allez comment été ma femme de nuit, azalikoya, nabutu, ma mari de nuit, azalikoya, nabutu, bien-aimés dans le Seigneur, tous allez n'attendre, ya prière, ya pourquoi, yango zoa, zoa position idéale, position yamalan, ya quoi doré zambé, ya quoi kumison zambé, to bandiko pambola zambé, mo bateli malan, oya bateli bison, o taton motina pourquoi allélo, que toute la gloire lui revient, car il est Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de toi, il n'y a que de pleurs et de grincements dedans. Ce qui est pas inayote papa, et pas yanani mususo, komisaye, napokwa lelo, tombolaye, azali nzambe, wazali kopesayo, souffle de vie, yayatsoki, ezalaki na mukile, et fakiro olingaki ozwa, pona souffle, olingaki okoka kofuta yangote, tala ndenge zamba zali kosala, tala Seigneur bikama ozamba zali kosala, motema na yo wana, et quel moteur qui ne s'arrête jamais, et beta banda, ozala qui fait tous, qui lelo, ozala qui n'a na libo, motema banda kobeta ti lelo, ce qui s'arrêtait yamonde et benami kufa, komisa et prêté, ozali zambomne, ozali kobatela yo, et ozala na souffle de vie, olinga ozala ki ozali déjà ememe utakala, même yende mo bateli malan, exemple na na pambolio na commission, je t'aime Seigneur, et que je t'aimerai encore. Est-ce que ndekolanga yoko kikolo bananga elongo te Seigneur, je t'aime ce soir, je t'aimerai encore tant que je vivrai. Alléluia, j'exalterai ton nom. Alléluia, Moussantou, Zambé, Mouné, Zambé, Abobolanga, et le mettre dans le Seigneur, et les allées émissions témé, Fukama, et c'est que Zouami, Mondela, et des Kolanga, et Kolanda, Bolemou, à Pongite, commis déjà, et il y a Boutou, il y a 21 heures, et il y a un mot de Kolanga, les autres, c'est lui qui est aussitôt commis, et voilà. Et Kolanda, les autres, t'es bien aimé dans le Seigneur, et ton Lucas, Zambé, na makasi, et mon santo la lola, Zambé, Mounene, Zambé, Abobo, alléluia, papa, mon attendami parmi les vivants encore ce soir, et que toute la gloire te revienne. Et mon sou soit jalité, oyako kaninayo, oyako sunga lokolayo, ako utawapi, oyako bikisa lokolayo, ako utawapi, mon sungi malam, Zambé, Abobo, Zambé, l'anguia nyonso, et papa, nako kene sus nana, soki na yote, Seigneur, et palinayo nyonso, ezali, abana pambolio, napokwa lelo, nazali ko pambola yo, no bateli ya libota nanga, no bateli ya bana nanga, et papa na commission, ete yo de mo bateli na bango, soki yo te zambe tata, et pasi mingi, kuma malayo, et dike basantu, que ton règne vienne, na pokwa lelo, na bomo nanga, na ndaku nanga, alléluia, zambe tata, yo de régner, yo de zo contrôle ya nyonso, na pokwa lelo, et zambe ovandi, bisi kamile kilikolo, mokote o azalo kolayo. Il est grand notre Dieu par sa puissance. Alléluia. Il est grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Dieu qui vit au siècle des siècles. Il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Le roi de rois, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé des choses visibles et invisibles. C'est lui là, notre Dieu. Alléluia. Nazali Zambelanga. Nazali Zabo, Nazali Kotele Misayo. Nanga ina poko alléluia te to sangana. Ndekolanga soki ezalaki na yete tolinga kitoye bana putute. Alléluia. Kumisaye ndekolanga sa jolaye nos santes na lola. Merci Seigneur notre Dieu. On a kosangisa ozali kosangisa.
ngai elongo na bandeko na ngai na pokwa lelo pokwa nyonso ozali kosangisa biso ete tobelema liboso na yo yaya soki topelisi moto boye na bandako na biso mungu na kosakana na biso lisusu te ndeko na nga esengeli ete moko na moko atelema yaya beta lisolo oyo mpe epa moninga afin ke toyaka pokwa nyonso toya kokumisa nzambe nzambe oyo tomboli kombo ya Yesu Masia. Et c'est lui qui est venu mourir à notre place. Il s'est rabaissé, alléluia, pour toi et pour moi. Il est devenu même semblable aux hommes. Et l'ingi koloba, azakanaye mutute, aza esprit, mais après c'est pour abikisa, yo pour abikisanga, a commis le kola mutute abikisa. Il est devenu semblable aux hommes. Il a même pris la place d'un serviteur. Il est devenu comme un simple serviteur. Kakapona yo ponanga. Diable asa sumuka eba bwaka yemba la moko et c'est tout, la porte est fermée une fois pour toutes. Mais tala pona yo tala bolingo na nzam tozo kumisa pona bolingo na ye alingi biso ning tozo kumisa pona grâce na ye. Alléluia, il est venu mourir à notre place bien-aimé. Alléluia, tala don ya nzambe ya mwana don ya nzambe. Alléluia, et c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre sauveur. Alléluia, et mola mon nzambe alingi ete kosove wana boyebi aya kosove biso na ni poto kende kozika na moto te metala yo kutu oza distrait okanga makaka na makambo ya mokili. Le sauveur la bino boyebi ke aya kosove biso na ni po okende kozika na moto te tokende na lifelo te, sinon nous étions des candidats à l'enfer. Alléluia, bien-aimé, ton le Seigneur. Kumisa kombo na Yesu, tomboli kombo na Yesu, na bandako na biso na motema na banda na motema na de kolanga fongola na motema na pokwa lelo Yesu na ngai vanda kati na motema na ngai ezwa contrôle ya nyonso. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, yangonde Yesu avanda kati na yo, azwa contrôle na yo, to tomboli Yesu na bandako na biso, na mitema na biso, na ma domaine nyonso ya vie na biso, na ba circonstance nyonso ya vie na biso. Élève Jésus na bana na yo, na bana na ngai na tomboli Yesu. Alléluia, Seigneur, ozwa contrôle ya bana na nga, ozwa contrôle ya vie na nga, ya finance na nga, oete ozali nzambe. Alléluia, papa. Bien-aimé, tu vas dire que c'est un ensemble de couleurs, la vision n'a pourquoi les lots. Yaya, ma bonne de la cabole. Peut-être ceux qui ont confessé bien, au cola, la poggi, la poggi à qui, ceux qui même enlèvement, et la bouteille à l'élo. Écoutez que aussi au sengi pardon, et pas dans un okobi, canaille, au fêlé, au fêlé. Alléluia, tambo, papa, naza mutu, papa. Naza na ba faiblesse nanga nyonso epai na yo papa limbisa. Ne te souviens pas de mes fautes, ne te souviens pas de mes erreurs, ne te souviens pas de mes manquements. Pardonne Seigneur. Alléluia Seigneur, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, c'est toi qui nous as façonnés. Alléluia papa, si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon c'est tout auprès de toi, afin qu'on te craigne. Seigneur, pardonne Seigneur, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Alléluia. Il est écrit que tu as été offert pour nos offenses, pour nos iniquités. Et Seigneur, tu es ressuscité pour notre justification. Papa, pardonne, pardonne Seigneur. Papa, Boussana Nyonso, et jette mes péchés au fond de la mer. Ne te souviens pas de mes fautes, de mes désobéissances, de mes manquements, mais pardonne, ô Dieu puissant. Pardonne Seigneur, je viens à toi Seigneur. Alléluia, n'a pourquoi alléluia. Embrasse-moi, accueille-moi Seigneur, agrée-moi, ô Jésus. Alléluia, accueille Seigneur. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Alléluia, efface toutes mes transgressions. Alléluia, n'a trouvé grâce. Limbisa pe banananga, limbisa pe libotananga, limbisa pe basante nyonso, n'a pourquoi alléluia. Papa, grâce na yo, nekende na motu nyonso, limbisa biso, tozali yo. Au nom puissant de Jésus, limbisa pe ba chrétien nyonso, ya mokili mobimba, na kombo na Yesu. Bien-aimé, to andi ko invoquer makila Yesu Christo, et sokola biso na pourquoi lelo, et ba ablution, ya solo yango, et zali susu teke, oto sokola makolo, oto sokola maboko, ndenge ba ablution ezalaka tango ya ancienne alliance, non, tango wana ezali susu te, mais biso commandé confession. Alléluia, kobele la makila, Père de gloire.
et zambelanga et moko na moko azobelela makila na conscience na ye pete diable ayaka na envoûtement abomi conscience na yo okomi kosala de n'importe quoi ozomona ngo normal et papa a purifié conscience nanga ezala pure, conscience nanga ezala irrépréhensible, conscience nanga ezala irréprochable liboso na yo. Purifie-moi, lave-moi complètement par le sang précieux. Alléluia. Makila Yesu, puissance ya makila, ezala partage nanga, na poko alelo, puissance ya makila, bien-aimé toujours béni la paix, et longue ezali kat na makila, na 2022, bien-aimé ton le Seigneur, na vie na yo mobimba, ozala molongi, na nzela makila. Alléluia, bien-aimé. Il n'y a aucune condamnation. Et donc, mon côté, condamné, tombola, bédé la makila, n'a pourquoi l'élo, makila, et justifié, n'a pourquoi l'élo, que ton sang me justifie ce soir. Purifie-moi, lave-moi, papa, sokola pe banananga, et zambe tata, nameli makila, nameli si banananga, alléluia, était effacé et neutralisé, nyonso yamabe, koti katina bomonanga, makila, Yesu Christo, alléluia, telema, nanda kunanga, na vie nanga mobimba, aya tombola maboko, était Seigneur, et purifie mes mains, maboko, et purifie ango, sanctifie ango na makila, tombola maboko ete, Seigneur, pambola maboko, nyonso na kosimba, et pambola ma, au nom de Jésus, maboko nanga, et misolo na zo simba na maboko, alléluia, et pambola ma, au nom puissant de Jésus, alléluia, nzambe tata, na kombola Yesu, alléluia, nyonso na kosimba, nyonso na kolia, et la purifier na makila, nyonso bana bazali kolia na makrèche, tobeleli makila, nyonso bana bazali kolia na makantine ya école, alléluia, makila, nyonso bana bazali kolia, et kokende kolia na famille na bino, et dans ce jour, nous sommes na karabato, ba cravate wana batu, ya pembe makase, yango de kichor, et vandi, yo kasike ezali pa, ndeko, makila na Yesu ezala na famille, ezala na ba camarade, nyonso bana na ngai ba kolia papa, makila na yo sanctifié na ngo, ezala nyonso ngai na kolia, ezala na musala, ezala wapi, alléluia, makila, etelema, tozota tulelonga, elonga ya makila, na kombo na Yesu, elonga ya makila, et accompagné moko na moko, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, toujours la molimo sang, sans le Saint-Esprit, toko sale et le côté, molimo santo, sungangai, et tous en la prière, ya kata famille, molimo santo, zoa contrôle ya famille, zoa contrôle ya bomonanga, zoa contrôle ya banananga, toucher banananga, toucher nga, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, salanga épée, flamme de feu, télémisanga ikolo, molimo santo l'ensemble, et télémisanga, activer ma don spirituel katnanga, activer katnanga, la faim et la soif de Dieu. Alléluia, belela molimo santo, molela molimo santo l'ensemble, molimo santo akambayo, et a illuminer vie na yo, molili ezalate, Seigneur katna bomolanga, na ministère oyozom, na bande nyonso papa, opesinga na kamba, et ténèbres régner te katna bango, toucher bango, transformer bango, changer bango, délivrer bango, au nom visiter bango, au nom de Jésus-Christ, commis biso, une grande armée, Seigneur, exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille, mon côté, Seigneur, yaba pesinga, azala malemba, azala matinda, et Yesu nanga, libérer, Seigneur, entendement na bango, volonté na bango, diable a bloqué mon côté, au nom de Jésus. Et Seigneur, ebelena baye kokota na bergerie oyote, c'est le beau qu'on a épaissé bango, et même bango na bergerie oyote, afin que bayo kabungo na yo, à travers le ministère au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour la pourquoi haute. Mais nous sommes allés à Bokesen, n'a pourquoi allélo, Mosika Nabiso, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Maboko pour la Yesu. Bien-aimé, ton le Seigneur. Et il a dit, Seigneur, nene, ndenge tout allé kokuta na boye. Mais avant aussi ça, toko tangana no maluba na nzombe, toko ki kosil sate, et culte la biso, sans ki totanga, maluba na bomo, maluba na nzombe tata, yango de maluba oyo sali nyonso,
bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, shalom, kimia, yankoris, masia, ezanabino, oyo, ezali, et culte, y a pourquoi avant, y a kokede, kolala, le culte à ne pas manquer, le culte à ne pas oublier, le culte à ne pas louper, le culte à ne pas négliger, négliger, ngote, de kolanga, ngote, tobanda kolala, pongi ya kimia, kolali boye, olamuki na kimia, moto ako sursauté, nandoto, azalité, tant, ces temps-là est révolu, tant autre qui va fainéant, et tango et belemi, yaki totelema, banda kuna biso, moto epela, et topel sa moto, na banda kuna biso, afin que, kanza, asakana na biso, isusute, na micro, na pokwa lelo, ezali wabino, moto e Philippe, nde moto azo kambalo, na culte, biso to yaka culte, culte, ezali kwete, to tombo la kombo na nzambe, kwete, nzambe a se retrouvé, na ba prière na biso, ezala kaka biso kaka te, et que nzambe a sala tout prix, mais nzambe azali ko se retrouvé te, yango nde bozomona, tozali ko privilégier, adoration, tozali ko privilégier, parole de Dieu, pour la nuit, pour être toi adoré, adoration attire la gloire et la présence de Dieu. Nakatang tozali ko adorer. Yabonde na zoe sabino tango nyoso. Ezali adoration classique te. Ezali adoration spirituelle. Yake o koti penza na kati ya molimo. Ete tozana posa ete Nzambe a se manifester na bombo na biso. Ndeko langa soki nano o sabona na note sabone na yo konako contribuer dans le sala beau partager nous tenons sur le singeli au sala et la bénédiction sous et la conditionner dans le sala yango tango ko sala nzambe yango des nzambe akopambola yo ndeko nanga yango nde sans plus tarder bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na nzambe ezali maloba na nzambe to sito tanga ki yango mais to tanga ki parti ya liboso mais ya mibale de tozali ko bakisa Romains chapitre 6 verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Pafia liboso to le belaki mingi et ponatina yalisumu yake c'est le péché qui peut t'amener à la mort, soit à la mort physique, soit à la mort spirituelle. Yangonde tokoki ko compromettre na péché te, tokoki ko marchander na péché te. Tokoki ko marcher ensemble na péché te et péché ezali poison pour na biso bana ensemble yango de péché et segel ezala mosi kanabiso c'est pourquoi nous devons déclarer une guerre ouverte contre le péché péché wana koko za la zoto na yomoko péché wana koko za la mokilo tozovana péché wana koko za la diable yango de ononso etangami péché ezala ennemi na yo et tu ne peux pas compromettre avec le péché yangode mutu ezali kopesa munguna nzela ete a touché bomo na yo a détruire bomo na yo et boya péché ndikolanga et senga pe et pas ensemble ete apesa makasi ya kolonga péché elonga yote nzambe abengi biso ete tosala ba œuvre ya malamu bien-aimé dans le Seigneur yangode parti boso makambo otolobelaki. Mais les lots bien-aimés dans le Seigneur, tous les la partie où il y a mis balai, et dans la liboso, et dans la mi balai, et dans les péchés de moins en moins dans l'église les lots. Il y a talata l'église, n'a bino talata, mbamate ozo leka. Mais c'est très rare au monde que bazo ko insister, bazali côté na masumu. Nango de kolanga, tant que vous allez vivre la vie à péché, bénédiction au bazali ko promettre yo l'église wana. Parce que il faut tout la formule ensemble. Il y a autant que vous allez koumela. Il y a impureté, il y a impudicité, il y a moïbi, il y a moté mamambe, nekolanga. Jamais au côté de la commune, le beaucoup ensemble, car il est écrit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Heureux. Ou bien bénis ceux qui ont le cœur pur. Et Seigneur, mutu ozali na moto malamu yewana ndi mutu akopambolama yeni mutu akomona loboko na nzambe mais tant que ozali na moto mabe tant que ozali ko vivre na vie ya péché tant que ozali ko vivre la vie ya kanda la vie ya botombo ko za motombo ki ndeko nanga yango nde okotika la komona
loboko l'ensemble atamukete, bien-aimé dans le Seigneur, et zaliba, la sujet, ou ezali côté ama, de moins en moins dans l'église, les lots, l'église, nous c'est comme kaka, délivrance, milimo la famille, milimo la mère, milimo la côté papa, milimo côté maman, yango te to kokende nango wapi ndekolanga, yango de to, na pourquoi les lots, tozo bandela, deuxième partie, le but que tout le monde met la place afin que tu vas comprendre. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Don gratuit, il y a Zambe, Kabel Biso, Yako Kabela, bien-aimé dans le Seigneur. Don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Touti Koloba a été, mais Makamouya, la vie éternelle. Makamouya, le royaume des cieux. Makamouya, l'enlèvement de l'église. Makamouya, le retour de Christ. Makamouya, sanctification. Makamouya, péché. Makamouya, l'amour de Dieu. Keto lingana. Ezote amate lelo nakatia l'église. L'église a failli à sa mission. Mission au Christ a quitté la église yango. Yake, pour na batu bazwa la vie éternelle. Pour été bala sabatu le royaume des cieux. Yango detina o bozali komona. Chaîne Nabino, ministère LRDC wana, ezali le royaume des cieux. LRDC wana, elikoloba le royaume des cieux. Et na tango to abrégé angode ko abrégé. Et angode na ministère tozana posa to former les candidats ya lola batu oke bazana posa ya koke de kokuta na mokozi namboka ya likolo yangonde bozomona ke tokolobela kamingi na makambo ya vie éternelle tokolobela kamingi makambo ya le royaume des cieux oyo nkolo alobi ete nazoke de ko bongisela bino esika lelo batu bazana moins de moins na souci ya makambo wana bien-aimé dans le Seigneur. Kolo alobi était que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Mais Batuazani n'a souci à Makambo Ote, une très grande promesse au Kolo à la Kisabiso, à Tikelabiso. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il revient, bien-aimé dans le Seigneur, il revient certainement. Il dit que et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Là où il y a le Seigneur, les autres prier en esprit, mais tokomonaye face à face, bien-aimé dans le Seigneur. Yango abakisa le vie, je suis le chemin. Chemin sous ses alités, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est même sous ses alités. Ezala Branham, Ezala Mahomet, Ezala Bouddha, Ezala Sokinan, oh Mukuna et Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Oh Kakou Philippe, oh Denetozo Kabamsus Bima. C'est même sous Ezalité. Le seul et l'unique chemin, c'est le chemin de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais les gens n'ont pas les soucis, n'ont pas. Il n'y a pas de soucis, on a été yake, moli, on a ebika, les konanga. Mais tu as un souci, on a été, même les églises, il ne dit, à la Kisakamote, bananzok, yaya, on a bengi, on a pourquoi les lots. Bien sûr, tous en apostolats vivre dans la catamokil, mais objectif n'a pas aligné. Notre objectif, c'est le salut de nos âmes, le salut de ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. Amna yo ebika, amna ayaki ko biki sabiso, pour être token de ko zika te na moto. Ete ezala bana na yo tant zo former bana, ezali ke peu biso to mema na bana na biso, na ba famille na biso ndeko nanga, ezali très important. Makambo oyo esengeli ete toyeba yango de don yangwana les dons gratuits oyo Zambe apesi biso yangwana ke tokende kokota na mboka nkembo et bien-aimé dans le Seigneur na mboka wana kufa et kozala susute et toko vivre paix éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, moi et qu'on soit sous nos autres, bien-aimé, nous aurons un corps nouveau comme des anges. Il y a quelqu'un qui a zalaté, au coquille qu'on s'est déplacé, même en un clin d'œil, aux États-Unis, bien-aimé dans le Seigneur, Makavu Malam,
oyo Seigneur a bongisi na biso yango batu mingi baza na souci nango te souci na yo ezali ke obala à tout prix obika à tout prix bien aimé dans le Seigneur nazo pesa bino temps nyonso exemple ya Lazare na ba pota na ye na ba tufina na ye na ba mabe nyonso o azalaki nango na ba lie wana ya pauvreté na lie ya kufa mais tango akufi lola etidi délégation baye kozwaye bamemi na lieu de repos parce que étant que enlèvement dans le salamité bato bazokende soit na lieu ya repos soit na lieu ya tourment. Il n'y a pas une place intermédiaire de konanga ko omikosa te ou bien ozali ensemble ou bien ozali ensemble te tozali kondima bien kosambela kaka ke mpona kaka makambo ya mokili oyo kaka te ndeko nanga. Il faut réfléchir pour la bombe na yo na pourquoi lelo na ye pete na yebisa mutu moko ete ou bien tant que enlèvement na ne salamité ou bien okokende na lieu ya tourment soki okufi okei kuna kozika koyoka moto ndenge ezali wana kutu eza nano ya moke mais ya lifelo eleki po ete moto akosa bino te. Une petite parenthèse po ete bato mingi bazali koya o nakufaki o nakendeki na enfer na moni mobutu na enfer na moni kingali na enfer nzamba bomba yango ti lelo ni diable ni qui que ce soit ayebi place enfer déjà te motu moko nanu akoti nanu kuna te. Et nous mettons le Seigneur Antichrist na faux prophète bango de bato bakokota batie liboso avant que le diable bien-aimé kondimate okende kokota na lak wana enfer wana kutu na Bible ezate mais Bible bengi lak ya fer et lak ya moto na souffre ona ekozala kolela na kolemino yake éternel yake esilaka te esila na kufa ta na kufa ke bapasi osila wana kufa ezate parce que Seigneur a collié et le Seigneur a collié c'est la mort a collié na kufa et kufa ezalate. Biso tozali ba prédicateur tozali koya ete to prêcher bino to enseigner bino koyeba makambo ndenge nini ekoleka mais tant que ozali kobongisa nanu na nzambe te ozali na relation malamu na nzambe te okende kozika ya ofele et pourtant ezali qu'une simple chose ya ke ofongoli kaka motema ondimi kaka Yesu opesi motema sans changer na reste omoni bakanda wana ekosila. Biso nyonso wana touti kuna tozalaki bato bakanda me kanda ezalaka sur te okomi kaka kosekaseka kaka mais likoloba te que tu ne peux pas dire non, il faut dire non, là il faut dire non mais kokozala te que monsieur non ou bien monsieur makambo nyonso kaka eza kaka non 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 okokosala bongo te ndeko nanga. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'objectif même de ce ministère ya que nous devons atteindre le royaume de cieux. Nous devons avoir la vie éternelle. Tout que le commun le mettre en présence. Bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde est face à face. Nanzoto oyabiso yasika. Na place wana ke kufa ekozalate, maladie ekozalate, souffrance ekozalate susute. Diable a cause à la souffrance, naba démon, naba ndokyo bazo finabiso, ba cause à la souffrance, nzala e cause à la souffrance, misère e cause à la tête, souffrance exaltée, mais le mettre dans le Seigneur. Koko la exalté, koufa exalté, ndeko. Ozomana, ba facture paye cause à la tête, facture, ba allocation familiale e cause à la tête. Mais tu as la allocation au boya kanzambe, wana ozala kanzambe te, on divine à l'eau, que ozala ya diable, parce qu'il y a intermédiaire des athées, mais ou bien ozala nzambe, ou bien ozala nzambe te, mais na pourquoi les lots, na bengi mutumoko, était aïba était le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, okani sa vie éternelle jour et nuit. Ezali kaka teke to bonga te ya ngai naza ngai pe na telemelaka na ngaka pasité mais ozwi ba million ok kozika la moto osali le côté à quoi servirait un homme de gagner le monde entier mais s'il perdait son âme na yeko yebisa ok prends soin de ton âme
Ça là tout se conformer la parole de Dieu. C'était don gratuit. Ça n'a don au desate. Et s'il faut naïe. Mais yo zambe aye azola la bisoka. Qu'est-ce qui t'empêche? Tokominasuka, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour le don gratuit que tu nous as accordé. La vie éternelle en Jésus-Christ. Balobite que don ezana kombo ya mutu ketala ba fausse doctrine ezali. Yango mikolo nyonso na kobanda kote bino. Na matera dimanche ba fausse doctrine ezali. Ete oh il faut kaka ole kana Branham o soki o yambi message te yango nde okokele na paradis te lokuta. Oh il faut oh mususu abimi mikolo ke o soki prophète, soki nani, prophète mon côté, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous allez enseigner, soyez éveillés. C'est lui le seul, le chemin. La vérité et la vie, c'est Christ. Merci Seigneur notre Dieu pour le don gratuit que vous commissionné. Moi, dans Zambé, et vous faites la mérité dans la côté. Merci Seigneur notre Père. Na komi côté en côté batu papa. Et la lingolu côté pas inayo. Seigneur, que ta parole habite en moi abondamment. Alléluia. Que la parole de Dieu habite aussi en toi abondamment. Oko samate, oh se focaliser sur la vie éternelle, sur Jésus-Christ, sur le royaume de Dieu. Yango monique objectif na biso. Ina kati ministère ezali. Le royaume de Dieu. Et atakutu, au moni classe ni balobi que moi c'est à botité à cocotte na royaume te. Et ça te, et puis que ça passe, aux empossons comme un paix maman. Mais bon délandé et pas d'ensemble dans nous appeler ça. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le bas qui était Ezali, prière agressive, du soir te coquille coquille de colalate, sans que tout bois que la bango paie moto. Au nom puissant de Jésus, même Nicolas Sonazo la Sabino était l'autodélivrance, en mode de tous les alliés Kosala était au coma malamo, liboson ensemble, au nom de Jésus bien-aimé, tout va dire qu'on brise par la puissance que le Jésus nous a donné, par le pouvoir que Jésus nous a donné. Et lienonso, Yakufa, au nom de Jésus, brisé, yango, lié Yakufa, Nakombo na Yesu, brisé, lié Yakufa, au nom puissant de Jésus. Koufa izana pouvoir à mon côté. Au nom de Jésus. Okufa liwa. Et yanzambe yake komi mbange. Mais liwa ya maboko abatu. Ya mili ou mabe ya kanza. Wana tobo yango. Au nom de Jésus. Tu dis que tu ne sais pas kufa. Okufa mbange. Zamba yebeli yango bongo. Que mutu akokufa naki mbange na ye. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Kouta nambando ki wa démon. Au nom puissant. Et à la kona banana brisé. Lié Yakufa, au nom puissant de Jésus. Nous avons brisé sous ce pourquoi les lots, lien ya maladie, azali ko boite la vie sont malade, azali ko boite la vie sont en bas, au nom de Jésus. Ce qui lien on les allés katan, ba koya kutu ba moni, ba beti ba formule na bangwana, ezo na bango bisote, lien ya maladie, brisé, au nom puissant de Jésus, brisé yango. Alléluia, toujours brisé sous na pourquoi les lots, lien ya makila. Et à côté, qu'on a Outa, alléluia, et na l'autre à côté, Outa, et bien aimé, na Kenge, Visika, Outa, alléluia, lien, on est Kangayoti, au nom de Jésus, brisé, Yango, brisé, lien Yamakila, au nom de Jésus, alléluia, bien aimé, dans le Seigneur, na pourquoi les autres toujours brisé sous lien sexuel, et au canisique, et bah touchement, makambo sala bomwana wana ke o sala ki mwana na monde d'esprit batanga kayo ke za mwana te o sala inceste na bomwana briser lienonso ya inceste au nom puissant de Jésus et surtout ceux qui osent aller na libala o ke o ya famille libala o bala koko na bien o bala soki noko soki na bima na libala wana au nom de Jésus et na koki ko permettre yo te ke o continuer ko vivre na libala wana au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, lien sexuel, nyonso, yaba inceste, alléluia, lien sexuel, nyonso, yaba, compagnon na yo yakala,
yango de zomona ke avandi côté avandi si tout ce kazancho akoloka yo ti na ti pona nini lien wana osangisa na yezo briser lien nyonso na ba ancien partenaire au nom de Jésus. Ya ana poko tozana tangu ke yonde zwelango tampenza ete obanda ko mona yekuta tana ndoto na yote. Alléluia, au nom de Jésus. Briser au nom suprême de Jésus. Alléluia, ba lien nyonso, ba rapport sexuel nyonso illicite en dehors ya mariage ça et créer un lien briser yango au nom de Jésus. Toujours briser lien ya ba homme et femme de nuit phénomène wana singeli ete esila na bongo na yo au nom puissant de Jésus. Briser yango na kombo na Yesu. Alléluia, na pourquoi lelo lien wana briser yango na kombo na Yesu Masia. Lié wana yaba cauchemar yaba ndoto mabe yaba insomnie briser ezalien mobimba briser yango au nom suprême de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose que ça vient de continuer kolande lango pensa na boke binyonso le konanga balia mususu ezali ya pauvreté ozomona ete sécheresse côté la yo mbongo esimbaka na maboko te. Diable wana ba démon wana ba créer lien ya pauvreté ya banyongo ete banyongo interminable au nom de Jésus misala nyonso ya monde ya ténèbres lien wana to briser yango et to pelisi moto ete ba activité nyonso ya diable kat na bongo na yo et salate tozo peksa satana na ba démon na ba colite na ye ete ba activité nyonso ya diable au nom de Jésus. Et si la carte na bongo na tozali ko stopper yango na bongo na diable, tu n'as aucun pouvoir d'opérer dans ma vie au nom de Jésus. Activité nyonso ya sorcellerie au nom de Jésus tozali ko stopper yango na poko alelo ete activité mon côté ya sorcellerie ezalana pouvoir likolo na nga na kombo na Yesu Masia. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tozali ko détruire pe disusu lien ya masumu ya colère ya ba comportement mabe briser ya colère ya calomnie. Alléluia, ya songi lata yo ya makana mabe ya motema moto. Alléluia, lien comportemental. Alléluia, Zambé, to briser yango au nom de Jésus. Au nom de Jésus, caractère wana ya batu ya kanda ya famille na bino, briser yango. Ba démon nyonso bazali coopérer quand na bomo na biso. Seigneur a pésu son pouvoir et to benga na bango. Bima na vie na ngai au nom de Jésus. Démon mon côté, tu n'as aucun pouvoir. Moto na kan ya bayine na yo, au nom so abundi sakayo, moto na nzambe, et landahe au nom de Jésus. Na kan, alléluia, na quartier général ya sorcellerie ya famille na yo, wakamoto, na nzambe tata, moto etumba nyonso, moto etumba nyonso, au monde ya ténèbres imposa yo, au nom de Jésus. Alléluia, boya célibat na tumba yango, au nom de Jésus. Démon nyonso zalisi, na suma ya célibat bima, et démon nyonso zalisi ma ya pauvreté ya sécheresse bima. Démon nyonso ozali sima ya kufa ya ba maladie ya ba confusion nyonso zali kat na bongo na nga bima. Banvoutement nyonso to kwesi yango na poko alelo, banvoutement nyonso ya diable ekweya au nom de Jésus. Allez kaka kombo na Yesu ekumama na bongo ila biso bien-aimé dans le Seigneur. Toko banda kobo de la karabongo papa sembola le boko na yo to mona monene na yo grâce na yo ezali kola moko na moko Père de gloire bomo nanga efuluka apana mona na pambolama au nom de Jésus. Gloire na yo et qui t'appelle na bomo nanga fais-nous voir ta gloire Seigneur. Alléluia, interviens Seigneur au nom puissant de Jésus. Nazala mutu nazala mokilate nazali kolo nazala na sete au nom de Jésus-Christ. Gloire na yo monisama na kombo na Yesu. Bien meto na dikotika butu na biso na maboko na Nzambe Père de gloire butu oyo na maboko na yo. Gloire na yo ezinga biso makila na yo ezinga moko na moko kati na biso makila na yo Père de gloire. Et ça la couverture ya moko na moko et va takino sur munguna to repousser yango to repousser ba cauchemar to repousser et ba femme de nuit ba mari de nuit ba kutana na yo papa na zela na bango tant bazali ko répéter ba sala nga mabe ba kutana na yo na zela na bango moto Nzambe to pelisa yango na kati na bandako na biso au nom de Jésus. Alléluia.
makila Yesu Kristo na porte ya moko na mbetu wana oyo monde ya telebe ezali koya kosuye makila Yesu mbetu ya bana na ngai papa na couvrir yango na makila na Yesu papa bana na ngai ba couvrir ba kuweti ya mokilo te kuweti ya makila Yesu couvrir bana na ngai na butu et couvrir ngai na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Papa, levez la vie sauté. Et oh, la service de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Alléluia, tout là, la télé, qu'on a pas pagan. Papa, moupanga, na yo, na porte, ya moko, oh, moupanga, dès qu'on a dit, ma beaucoup été, moupanga, on a été multiplié. Oh, nous sommes comme Meka. Alléluia. Oh, nous sommes comme Meka. Alléluia, moupanga, on a été sans pitié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a prière. Oh, tous allez courir dans pourquoi nous sommes allés prêter. Et tous allez dans la sécurité maximale dans Boutou. Au nom de Jésus. Donc, ils vont côté à mon demain en abisso. Papa, bomba. Demain en abisso. Alléluia. Naba radar, nabango. Et baya na France, mais va se retrouver en Belgique. Baya na Belgique, va se retrouver en Allemagne. Ba Luka yo, ba mona yote. Et baya na États-Unis. Et ba mona bazar déjà la chasse. Alléluia. Au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu. Yango tala dege zambe. Et tala Saint-Esprit makamba sala kabango. Yango kangamana. Moi, je me sens tout kangamana zambe. Kangamana Yesu. Au monde était sécurité maximale et sa meilleure. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous et qu'il vous donne la paix, la joie de vivre, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons, acclamons le Seigneur. Il est là, il est avec nous. Sautez, 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 sautez. Il est vivant, notre Dieu. Acclamons, acclamons, Maboko Pona Yesu. Azanaboma. Il est digne de très acclamer ce soir. Acclamons-le, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. À côté kayo atamukete de konanga. Là toujours la confiance. Et pas une ensemble oyo. Na pokwa lelo. Kobanga elo côté. Kobanga mangungo. Ya makambo uzali komona te. Ya ekole kanango. Notre Dieu est capable de tout. Ne konanga. Yangonde. Et sa confiance. Et pas inahe. Tokutanaka. Pourquoi nyonso boende konanga se te pelisi moto. Et comment un changement et kokota ne konanga changement c'est bandi kokota na bandako ya bande ko mingi ne kolanga et ba vie na bango et bandi ko changer ne ko ba umsusu ba komi kolala pongi malamo ne ko oyanga ko banga te ne konanga to komi na suka ya pokwa lelo dango de konanga pourquoi nyonso tozalaka ndenge tozali aboye nangonga 21h yaka ndeko nanga tobondela dans la prière agressive du soir avant de se coucher en paix yaka to agresaka bango et ce temps là yaka yo tozalaki ba fainéant ce temps là est révolu tozala posa ya ba résistant ba combattant spirituel afin que biso pe to agresser bango afin que to ba monela biso te ba komona biso ti wa pourquoi nyonso yaka. Mais pourquoi Mukolomi Sato et Zalaka particulièrement pour Nabana Yaka Yemsa de Konsus était doit qu'on s'embella pour Nabana peut être développé à l'ingi était à détruire Bananabiso, à dévier Bananabiso, à manipuler Bananabiso, mais biso tombo misabango et failli dans Zambé. Tongo Nyonso, bien-aimé dans le Seigneur, et mais Namonio, Nano Bandiko Yate de Konanga, mais Yasami. Mais il y a samedi, na dimanche, yangonde, tozali kobanda, nangonga, il y a 5h30, mais dernier samedi à moi, et culte à Tongo, et kobanda, kozala veiller na biso 1h avec le Seigneur, to kobanda nangomaya, 5h du matin, de konanga, ceux qui n'ont s'abonner na yo, like, de konanga pour la gloire de Dieu. Et qu'on s'abonne, c'est un très simple. Ce que vous évitez, tout n'a moninga à la qui s'ayon de Kolanga. Dans un monde binomingi na tableau que bandeko bazali que bazali ba abonné. Ce que kaka a kontika malamoko ekolakisa. Mais bino ba ok, vous allez abonner te, ils ont mentionné te menga inde mutuna zomona que bozali wana
ndeko na ngai bosabone bobanga eloko te bobanga eloko te eza makambo ya nzambe bobanga te oyo bakomona ngai nani akomona yo kota sabone na yo ebanda bosala bacommentaire na bino mpe ntango video ezotikala botuna mituna bosala bacommentaire te ata maloba mibale misato moto mosusu akokoyoka yo koleka motei ekolanga soki mpe seigneur asali yo likambo malamu otémoigne yango esongi bandeko mosusu yango ndekolanga yango tous les dimanches yango à 17h heure ya Bruxelles heure ya Paris yaka na enseignement biblique po ete okola soki ke okoli te malisa bakonfie yo de grandes choses ezali te ndekolanga yango nde nase awa na description okuta bacoordonné na biso nyonso okuta susu paypal ezali compte bancaire ezali ndeko nanga sunga pe musala nzambe pe asunga yo nzambe akota pe makambo na yo mais toutefois awa toyaka na évangile authentique ete ke opesa 1000 pesa 10 000 non awa de Corinthiens chapitre 9 verset 7 elobi ke mutu nyonso apesa ndenge motema na ye elingi yango ndeko nanga tant tokomi wana tokomi na suka 5 ans susu tobosani communiqué mosusu elobi pe ezali mokolo tokolobela yango ndeko nanga tokutani mokolo alobi susu dans une autre prière agressive du soir au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.